Shein amatisa niveau ya tissu na ye, amatisa niveau ya qualité na ye, mais ils ont vraiment passé pour na oyeba différence entre les deux. Ya ba persona totel la tissu nango eza ba tissu ndenge moko, ba tissu ya pete mokoyeba teke wapi ya Shein wapi ya Zara. Na po che oyo ya Zara nanga pe la che oyo ya comme ça ya Shein belebedem okoyeba te parce que Shein azo copier très bien. Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Ngapé naza bien par la grâce de Dieu. Nzambazo batela, tosengi nzambe merci. Boni bino, boni ba santé, santé bino pesa bien. Ngapé santé tokos ne bozo mona nzambe azo batela, tosengi vraiment nzambe merci. Quand on a promis qui bien que tokosa la vidéo ya Shein oyo toko présenter Shein na Zara, comme les qui bien que ba ce soir rebelle oyo salami na Shein et salami pe na Zara, oyo salami na Zara, Shein pasali yango, mais ils ont vraiment passé pour na oyeba différence entre les deux. Ya ba persona na na elamba ya kolakisa bino na Shein na Zara et na pe na purse ya kolakisa bino ya Shein na Zara. OK, ko bosana te ko zala abonné na la roche ko aimer vidéo pe ko partager et ko sala bien makasi. Et le kaliboso o na komanda nango na deux purse na ngai comme ça comme bozomona. Ils ont la couleur moko, vu que ma purse vraiment ils ont ça la succès et banda qui banda na 2023, donc continue on peut na 2024 hein? Donc je suis sûr que tu continue na 2025 là vraiment ma purse bah ça on a deux couleurs, bah ça on a couleur à silver puis bah ça on a couleur ya gold. On a A to appelle na B, OK? Ana B vous pouvez battre que wapi ya Shein wapi ya Zara. Même nga moko nazo kosa binote ndenge na memi yango comme ça nazo yeba lisusu te oyo wapi ya Shein oyo wapi ya Zara. Tala ndenge ezali eza vraiment ndenge moko, ezali na qualité moko, basali yango na fabrique moko, likolo nango pe ani bozomona mabende nango likolo wana ezali ndenge moko bozana tila bino comme ça bomona mabende bozomona ezali ndenge moko. Regardez moi ça, ba silver na likolo ezali ndenge moko. Mesure ya saki na biso ezali taille moko, ezate que non Zara za munene Shein za munene bien Shein za muke Zara za munene, non bango mibale bazali taille moko. OK, donc regardez-moi ça comme ça, regardez-moi, oh my goodness, non même pas que wapi ya Zara wapi ya Shein. Regardez-moi ça bah les belles dames, c'est comme ça là comme ozomona purse na biso ezali ndenge moko. To baliso on a C tout à la na C peut-être pour moi que on a C ça différent. Regardez-moi na C na se na biso pe to mbeleza mabende wana na se ezali ndenge moko. Non Shein kota ko copier, non c'est venu que Shein abaki amatisi niveau na ye bonzimila ngai. So na mimi saki na nga comme ça na yo pe mto mimi oya yo ya Zara nga pe mimi oya nga ya Shein ba le belle dame ko yeba te wapi ya Shein wapi ya Zara. To so te mimi so mbele na mesa comme ça na yo po che oya yo ya Zara na nga pe la che oya nga ya comme ça ya Shein ba le belle dame okoyeba te parce que Shein azo copié très bien, azo copié vraiment bleu ya Zara très bien. Ça qui n'a pas sur on a Shein, on a pris à 18 livres, bien 19 livres, OK? Ils en a assez à 20 livres. Purse au besoin comme ça na Shein, mais même purse au besoin comme ça là bate qui en na Zara na 46 livres, donc 45 livres à 99. Dans la Zara bate qui en na bate en double prix, il y a 5 euros deux couleurs na prix ya Zara au cours de ça qui no au deux comme ça na Shein plus encore discount na biso aux ali 24 la rose QD pour nous au 15% na achat non au ça na Shein ba les belles dames. Nous que pas que Shein a matisi qualité na ye Shein a matisi qualité na ye. Et ça qui parce
parce que sombi on a chi in ozo kasa kiza ma be et cause la qualité ma be mais ma belle regardez-moi ça. A est-ce que A aza Zara to chi in ponayo, B aza Zara to chi in ponayo, o wapi ezali ya chi in ponayo. Tikela nga commentaire même nga moko a nazo yebate ke o wapi ezali ya chi in pona ngai. Donc ofongola on akati parce que na libanda nango vraiment eloko ya koloba te ke o eza Zara o eza Shein. Oje ba même pas parce que bango surtout bazo shine bango surtout ba tika maboko ba tika ma print na maboko so ki maboko nzaka ke mafuta bango to etika ba print donc nazo ba même pas que op na ko ba eza Zara op na ko ba kezali ya Shein to fungola na ka to na kati nango ceux qui na kati nango ezali même couleur ou ezali pe ndenge moko. OK, donc voilà to fungola na oligoso. Vous voyez que ça qui pose là toujours un problème au fond là. Mais na purse oh, vous voyez que purse oh, vous avez toujours un problème au fond là en gros. Donc même il y a une base à un problème au fond là. Bon tout ça quand ndenge moko, non ba qui manque ndenge katanate. Voilà. Voilà la fond le purse numéro 1. Purse numéro 1 na biso yango yo na kati na biso. C'est comme ça. Noir comme vous omona, vous avez purse numéro 1. Et pena singanango eza na kati. OK, na tiki purse numéro 1 à côté na fongoli purse numéro 2 comme bozomona bango tout na kati baza même couleur baza noir comme bozomona wana baza noir et baza na singana bango soki olingi ochaye na lipeka mais bango tout bazali même couleur bandeko nanga même sac baote ke la biso na Zara atia mona 45 livres donc waka 46 livres mais na Shein atia mona 18 livres na 9 ezali même purse na yebita soki moi singi zengi purse comme ça na ndako parce que purse oza vraiment la fashion pour na yo tiki na commentaire ba les belles dames oyo wapi na ndela la kisibino oyo wapi ezali purse ya Zara ezali A to ezali B. Tikela un commentaire. OK, voilà. Qu'on a une différence entre deux purses oyo et le connaît ça la ezali différence na purse mi balé. OK, purse na biso A azali purse ya Zara. Purse bozomona. B azali purse ya Shein. Purse bozomona. Et là ko eza la différence ezali parce que ya Zara azala libende na a bozomona pona okota singa. Azala libende quelque part ici. Nous avons pour notre singa et ya Shein azana libende teza toujours normal comme ça comme bozomona mais ce que tali ya Zara azana libende wana libanda abimi na mo songe o ya libende pour notre singa ya Zara c'est ça ici ils ont la tag na ngwa zoko bakeza eloko pour notre singa et singa na biso c'est ça singa Zara c'est comme ça c'est différent parce que azali singa différent comparé à Shein mais singa Zara c'est ça. Et là pour eux ça la différence na Shein na Zara na kati là c'est que ya Zara ba tie logo na ona silver wana na kati ba bengi yango Zara parce que ceux qui mutation beta ya Shein regarde même pour changer pour egné ko yeba na te mais loko ba tie logo na ngo o na kati ya Zara moyen au changer na o ya Shein et kozala te parce que ba mona ke ça qui na bango ezali na logo na ezana logo na ngo te ya Zara. OK, singa Zara asali yango lokola nyoka nyoka nde bozomona singa Zara asali lokola nyoka nyoka wana toko tasiko na Shein pe saki nanga azali mwindu ana logo moko te oyo lobi keza ya Shein ana eloko te so mutafungola ngo yeba te keza keza ya wapi ana eloko te muto yeba te keza ya Shein. Et à biso singa na biso ya Shein est moins cher comparé na singa ya Zara. On a bien que si on a même ça oyo na kotika la kotia na singa te. OK, parce que singa ya Shein aza kitoko te comparé na oya Zara wana vérité o azomona na zali vraiment moins cher mais sunute à part singa et là comme exacté parce que ba purse o to mengo pe na singa te to mengo sans singa c'est comme ça. Tomi mango sans singa, vous en avez pour ça singa te, vous en avez pour ça purse non comme ça. On a pour ça singa te, ma belle purse oyo 18 livres na Shein. Le purse na biso o bozo mona na Zara ndenge moko 46 livres na Zara. Ma belle, yo moko zwa décision en vie na yo. Olingi o dépenser 46 livres na yo. To olingi o dépenser 18 livres non ozui sac na yo moko
na 18 livres mais ndenge moko na oya Zara ou bien olingi o dépenser 46 livres na saka ozali ndenge moko na ya Shein parce que botiongo na mesa na muta Shein na muto oyo sombi ezoyebana nango te wapi oya Shein wapi oyo ya Zara ezoyebana te ma belle. Donc quand on va dire que Shein a matisi qualité na ye a matisi qualité na ye parce que là même qualité là vraiment c'est même qualité. Donc, même qualité. Waouh, Shein est bien copié. Non, tu comprends pas ce qui est différent, c'est Zara, mais différent, c'est Zara, car à part seulement, et l'autre, au bâti, le biseau, le colo, na Zara, il y a une seule différence, mais si nous, différence, c'est Zara. Donc voilà. Ok ma belle, bah au batala qui en train de nanga ya Shein, donc tu as lien dans mon assez la vidéo dans mon peut-être totalité sa première photo à la roche, osa bienvenue. Donc au batala qui train de nanga ba mona qui et la mala biso oyo. Jeep nanga on a l'attaque mo déjà. Na train ho c'est comme ça. Et Nazara, bazapena, jupe na biso comme ça, bobi ki ba jupe oyo léopard, batisi wa ba léopard comme ça, et ça vraiment la fashion pour la 2024, zongeli biso vraiment. Ok. Ce qu'on t'a dit jupe na biso ya Zara, jupe bote comme on a pris à 20 livres, et jupe na biso oyo na Shein, je pense que bote comme on a pris à 11 livres, ok? Mais ce qu'on t'a dit batisi nango, ndenge moko batisi ya pete, caméra ezwa. Besoin de tissu à Shein, ils ont tissu qui sanzoto, dans la petite à Zara. Zara zolia bisombo. Besoin mona. Ils ont l'appel le cola, ils ont la qui sanzoto. Besoin mona jipe on des ils ont la qui soko chenzoto non sambo et cola sanzoto. Bota la tissu à Shein dengeza, ils ont bendana, tissu on besoin mona, good tissu, bacheli biso élastique. Le colo, il y a loketo et tissu na moko bomoni, bacheli biso doublure. Batoni yango vraiment kitoko, bacheli biso doublure na kati. Vous en avez balolango comme ça. Bacheli biso doublure na kati comme bozomona comme ça, doublure na on peut ali ya pete. Batoni yango vraiment kitoko. Jupe autosomi na Shein comme la besoin va prendre 11 livres comme ça mais ils ont y en a crop top. Ils ont y en a jupe papa maté, ils ont y en a crop top dans mon corps ya mukiza quoi soutien comme ça na linga qui kola tango sans bon côté mais ils ont le quoi la marque crop top de mon ton n'aka vraiment crop top aux le quoi la soutien mais ils ont y a mon côté d'accord mais on a pris 11 livres comme ça na Shein. Ce qu'on dit jupe na biso o bozomona ya Zara kitoko makasi pesa pe simple jupe na biso leki genou comme bozomona comme ça jupe o batoni on a tissu kaka même tissu à pete o bozomona ça bozomona nzoto tissu nango o bozomona ezo bendana mais makasi te nzo batisi ba marque tissu moko zo bendana likolo nango bacheli biso pe élastique na jupe na biso comme bozomona na se nango c'est comme ça comme bozomona. Et na kati ya jupe na biso na Zara bacheli biso ezali doublure bacheli biso première doublure et bacheli biso encore deuxième ya moulai mais ba doublure nyoso ezali ba doublure ya pete batisi non kezo monde s'appelle nzoto donc c'est ça que le code doublure nengo za parce que bacheka première doublure on ko kolati jupe oyo mona sous-vêtement ezo monana donc c'est ça que bacheli biso on peut deuxième doublure pour na esa la ke sous-vêtement vraiment et monana te mais ezaka na keba ce ko lati yango ezaka na keba parce que koki pour lati ce ko lati yango toujours sous-vêtement ko la couleur makasi et ko monana. Donc voilà, c'est comme ça. Batisi au bozomona, batisi moko ya pete oyo et régner partout. Même tissu les belles dames. Donc ça nous casse pas na ko sabino, même tissu. Ko sarabino te Shein a matisa niveau ya tissu na ye, a matisa niveau ya qualité na ye. Bilama estomo na ka ba osala même na Zara et uta na oka na Shein a lobi ke ok le ko osala ngo awa na ko copier les bino ngo pe po na Shein boy bisanga différence c'est ni na part que ceux qui mutatali na kati nde amoni kombo Zara ceux qui mutatali na kati awa nde amoni kombo nini amoni kombo
ya Shein. Mais à part ça, on a tiré la nzoto vendre kitoko. Muta koye bate parce que même couleur peu comme ça, couleur basani c'est 3 couleurs comme ça. Zara pe azanango na même 3 couleurs comme ça. Donc so bazaki na oya Zara la qui parmi ba bon bate wapi ya Zara, wapi ya Shein. Donc les belles dames, na Canada comparaison auto comparé entre Zara na Shein pour la bicote belé biso ba congolais to ngana biso Zara mais Zara comme peut ko ça biso la qualité na ye comme ko ça la mingi biloko na ye ils ont mérité prix oyo a tiango vraiment tout 2024 na moni biloko belé au Zara sali ils ont mérité prix o azo tiango tous ba purse oyo donc ko si biso mbango na ba prix oyo so ka tiango na 25 livres 28 livres je peux comprendre mais Zara a mon prix à 46 livres pour la purse comme ça. Là, c'est trop. C'est vraiment trop. Na prix wana ko purse na yo oyo ko paye jeep comme ça. Na crop top na o zape na sorti au lati. Au moni donc mais comme on dit que Zara a jeep aux on a prix normal. Et ça on a prix mon 20 livres c'est normal. Mais comme on dit que jeep et ya 100 top. Mais pourtant 20 livres wana o ko sombelango jeep oyo eyena elamba nango po sombelango elamba mususu likolo sokolingi elamba mute simbaka nzoto te nzoto mute simbaka elamba soki elamba nzoto na eza kitoko nzoto na eza bien atola ti na eloko Shein atola ti na eloko Primark atola ti na eloko New Look atola ti na eloko H&M omona ke ekosala toujours kitoko parce que nzoto na yo esimbi elamba okomona pe mutu mususu alati na yaka elamba moko ya Combo Versace Louis Vuitton et tout mais omona ke elamba wana ezo simba te donc pour la niko ba ke nzoto na biso eza important ya kobongisa nzoto na biso po nzoto na biso mtosalaka ke elamba ebima kitoko donc là c'est même la comparaison oyo pona la sabino biloko oyo tozosomba na Shein eza biloko te ke biloko ya mabe soki Primark ekuta matisa qualité na ye Primark okuta suselo Primark kazaki na ba top ba 2 livres Primark biloko na omona ngo souté Primark qualité mata ba prix mata alors Shein bisika oyo ke kosala biloko belé kuna na Chine yo kasi ke Shein arotika te donc beta tour na Shein ko bosa te ko utiliser code na ngai mama na ngoza na ba jeune fille na yo za na ba bébé na yo za na ba zo bongisa ndako Shein ete kaka nyonso sauf rien okomona ngo na Shein beta tour na Shein utiliser code na nga o ezali 24 la rose QD na kochongo na se écran bomona ndenge na komakango tikina na commentaire na se ça m'a sûrement que vidéo ya comparaison et c'est félicio so moni que c'est félicio na continue ko sala vidéo comme ça et ko sala ngai bien makasi nzamba lola azala na biso nzamba lola abomba biso tokutani mukolo mususu tina te e kominatina bye.